MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika. Souvent la vie sur le conseil l'émission bien parce que non comment résister pantalon de nuit. Pantalon de nuit. Bande je vous crois bien important grâce à Dieu. Moi je veux bien quand on est bon et na lolenge na bande les pigeons pour comprendre l'émotion la gai pour na kokoka na koki kokanga koseka te surtout pantalon ya Denis Lesi bandeko Kongo eza na chance te hein Kongo eza na chance te oyo eza ba pasteur na biso mibale ya ba saper je crois bandeko boyebi bango bien papa na biso ya ba couleur na prophète Denis Lesi le monde kutu vie ba couleur le loi tu ba couleur ebele te et do batu moko na ebité babunga nzela je sais pas mikolo uto le kana mona Denis Lesi je crois ezaka ne pas ça so pesa golden mpoi leçon que cher ezali esika ya koya kosala comédie te mais ezali esika ya hôtel le banzambe siko na ebité Denis Lesi bandeko na ngai buta pantalon Denis Lesi alati buta na ya baby chelo bandeko na ngai nyonso ezalaka te butanda bebisi elongi butanda so bombe na chair na mitunaka etuna nango mutu moko atuna lobi yango na église ya Denis Lesi bato bakendaka mpe bandeko na nga bato balobaka ke l'accoutrement n'a rien à voir avec les salis nayebi te ntango pasteur to prophète lelo kutu tato na moni extravagance eza penza te bien kabimi kaka on dirait babenga bango banani nini comédie oyo soki ya bacircle oyo pardon nalobi elateli oyo bandeko na ngai bato baye koyoka liloba ya Nzambe croyez-vous qu'ils seront concentrés croyez-vous ntango bible ezoloba ke mosali na Nzambe il faut azala na extérieur moko to apparence moko oyo ezoko honorer vraiment pour vous ça c'est honorer Dieu bato baloba ke l'accoutrement ou encore l'habillement et n'a rien à voir avec les salis est-ce qu'on peut s'habiller n'importe comment nalobi toke na musika te soki mukomo na okaka lisolo moko mutu mo akenda Kongo azali na audience na Félix tanga akei ekomi tour bayamba ye balingai mpenza koyamba ye ntango kaka akomi na porte boye bayebisi désolé monsieur moyo kote eza te nini bana poto kaka te ki mwana poto mitu esalaka te bandeko alati kilote aoki ekutana président de la République s'il vous plaît il s'habille en kilote s'il vous plaît bayebisi désolé monsieur okota tokome pourquoi bayebisi non quand même oyo kokutana na excellence okolata quand même boye te siko boyebisa ngai bible ezoloba nature enseignera bino te soki baprésident ya mokili oyo baroi ya mokili baprince même na mboko nazali olingo kutana na roi to ntango reine azalaki oza sire vraiment olata n'importe comment olati bikini bakotisi yo oyo kopesa mokonzi mbote ata mindela ngo kutu bakipaka te oasire bakotisa yo sikoyo soki baroi na baprince na baprésident ya mokili oyo tozokohonore bango même na lolenge na biso ya koparaître combien Nzambe s'habiller vraiment comme ça pantalon de yo motoke kobunda soki sport oyo ya basoki ya ba japonais soki ya ba ekolo nini oyo vraiment liboso na Nzambe est-ce que ça honorer Nzambe? Vous savez il y a des choses oyo kozala pas forcément lisumu mais ekokoma lisumu bible ezoloba kolia ndunda ya libaku te eza lisumu te mais soki kolia ndunda eza libaku mpona ndeko no kolia te parce que okobomisa amo Nzambe akufeli na ekulusu
donc tant de gens qui robomisa âme pour na lolenge na yo ya obetisi libaku seke osumuki na miso ya Nzambe. Il y a de ces choses là mes frères et sœurs. Muta ko sabinote conscience na biso elobaka na biso. Tant ozobima na ndako na yo pour que l'église okende musala okende soki wapi soki libanda soki parte soki feti. Tant omita na miroir conscience no koloba na yo ke lambo na lati, pantalon na lati, jipo na lati, eloko na lati. Bandeko eza mawa eza pasi. Etango ba passer bazoya kote ya ba mateya ba Joël Francis ba kote ya ba mateya di koloba ke non culture. Eza na ba makambo mususu eza likambo ya culture. Na ba culture ya songolo nako sala émission moko spéciale unique marapona yango na laka ibino émission ya prophète moko ya ba tatouage na ba alataka bilambo efféminé moko me bato balobaka ke no aza na Nzambe mpona nini mpo alobaka makambo ekokisama. Bapoza Joël Tatou question soki tatouage eza lisumu e ba piercing eza mabe mpona mobali kokanga basuki eza mabe mpona mobali areponda aloba ezo dépendre na culture. Eza na ba culture oyo eza normal. Eza normal kozala lolenge moko songolo par là, donc du coup ce n'est pas un péché, ça ne dérange pas. Bandeko bato baleka na Angola bayebi ba angolaise ba tambola à moitié nu bah oui pour la culture na bango eza nango eloko te tellement mboka na bango eza na chaleur makasi akolata na ye culotte moko ya 2 cm, donc textuellement neti sous-vêtement caleçon akolata ne pe bikini na do alati slip nango na soutien ya pamba azotambola ni na balabala, ça ne dérange pas. Sikoyo eza culture na bango. Sikoyo mutu wana soka ndimeli Yesu akoya église bongo bo répondre ngai mutu abongo soka ndimeli Yesu na culture na bango batambolaka bongo à moitié ni, mais soka ndimeli Yesu croyez-vous que na église akoya ndenge wana? Jamais akoya bongo te. Ya likambo ya conscience bamaka mosusu eya pasi eza maka etango tozoloba ke ya de ces églises la Nzambe aza te bomona bato bakofinga biso na bacommentaire. Bomona bato bakokoma bikomela na bilobela na bacommentaire parce que lolenge ba pasteur na ba prophète ezoko honorer te. Bandeko na ngai Nzambe aza wapi? Tata na biso ba couleur oyo ye akoma na ye koya koteyaka banda kaka azala babenga bango banane na régime oyo utoleka na nini oyo utoleka na manda oyo ya Kabila ya Félix utoleka azalaka soki chef ya maison civile je crois ya Félix Godempo iso na bosani te. Bandeko banda kaka tata oyo akoma politicien na église ateyaka na Yesu te. Mateya ya Godempo bandeko ekoma nango ka mateya moko politique koya kosala ba rendement de compte likolo ya cher na ba collègue muso ya ba politicien koya komboza ba nzembo kofunda azalaka nango wana contre ba mambo ya mabe ba député et autres bakosala. Donc ye na cher na ye ateyaka na ye isu makambo Nzambe te. Tata oyo akomanika koya koteya politique e ya kokamo ezaki bato bavanda na bango pe bakipaka na bango te soki azobina badanse ne ezanga ntina na babuzoba na ye na bamateya ne ezanga bato mpe bazokoloba na bango mpe amen. Bandeko na ngai na pasi na motema lelo l'église est devenue faible et ridicule. Bapaya bakofinga te ndenge nini bakoloba te ndenge nini, mais que voulez-vous? Nzambe asunga biso. J'ai beaucoup à dire mais je crois na osala toute une émission ka pona makambo oyo. Et puis na ebite babasi yango bazala na bango yango mwasi ya Godempo ya pekisaka mobali na ye te. Bato boye bamona na pe bazala bateti. Ce monsieur fait la honte de la famille. Certainement aza na bana ya mikolo pe tango mosusu. Bandeko tata oyo alataka bilambe kanga nzoto bato kutu bango moko lobaki no azalaka 2 fois 2. Akomane Nzambe nkolo sunga biso. Nkolo sunga. FRDC. Alléluia. Mes chers amis de l'opposition, mettons nos querelles à part. La case brille. Pour le moment, mettons nos frustrations de côté. Soutenons le président. Soutenons les FRDC. Si on prend ce pays, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi Batunyon Sobazako yenga. Allez, Oh, écoute, tu peux comprendre, c'est un message au peuple, mais ça peut être parenthèse.
et c'est là où on ça au type entre parenthèses en passant kolobana ko motiver peuple na yo ba soutenir mboka ba soutenir ba oui eza message mais bande ko tato akomanika ko côté ya politique. Vous savez, ce pays a vraiment des problèmes. J'ai appris. On m'a dit que le gouvernement a un projet de faire yo ba matea na ye komaka ba matea moko ezanga nango ntina bandeko na ngai ebolobaki nzambe aza na baeglise ya lolenge ya boye bizarrement bato mpe bazalaka kaka bakoloba ba amen. Que Dieu nous aide bandeko na ngai bino boyebi nga nayaka mpona kofungola bino miso mpona kolamusa bino yaya avant ke na eglise songolo bondela nzambe aoriente yo bato mosusu omona neti tata aza professeur na université mayele ezali awa okomonaka ke non c'est un intello nayebi te mpona bato mosusu bamona ke non mpona moto azala serie na nzambe il faut azala moto moko atanga mingi moto moko asi age epusani moto moko boye na balolenge eza maa mingi ayebi kolobaka français malamu bandeko. Faites très attention, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous épargne. Et c'était ça. Il y a mon keto zaki na ngoya kolobana bino bandeko nanga. Quand na lobina bino que non je viendrai pour na osala émission peza pour na ba marambo o ba dérapage na ba bavire ya accoutrement ya lolenge hotel melana cher ya mamba passer ba osala na kata ba église. Tato ye abina rabina akomane comme to bina na ba danse moko ezanga sens ezanga tine ezokumisa tanzambe te na église na ye ko créera ba ofundaka ba nzembo et puis kolobela mamba politique tongo medipo quoi musala ya koma osala yango na église mais bat baza pekaka et puis azana ba mindele mo na église na ina ba te mindele ozo. Oh, Tento au Congo, puis de la famille, abonnez-vous massivement si MDG de TV Mafuta SIK. Activez la cloche, vous n'avez rien raté. Likez surtout nos vidéos, partagez. Tout le monde aime de bonnes choses. Merci, au revoir. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
centre. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te. Ikole vandelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwa na yo tu komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladi na biso, olingo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo mpo asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya Tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.